Awa, toza itamo magasin, bota l'espace. Ba pekisi ba moto ekotara etele magana itamo magasin na rond-point A. Donc mituka na mituka. So botali ba moto ezokoma lisusu te. Bomoni parce que bota place ba moto ezosukela. Non. Ba moto ezosukela wana place wana na zone. Boyende ezalaka. C'est ça qu'on appelle qu'on restaure l'autorité de l'État. Awa, toza itamo magasin, bota l'espace. Ba pekisi ba moto ekotara etele magana itamo magasin na rond-point A. Donc mituka na mituka. So botali ba moto ezokoma lisusu te. Bomoni parce que bota place ba moto ezosukela. Non. Ba moto ezosukela wana place wana na zone. Boyende ezalaka. C'est ça qu'on appelle qu'on restaure l'autorité de l'État. C'est bon? Bonjour peuple congolais. Cordon Witch. Lelo na ye awa mpona kopesa mwa idée ya ville ya Kinshasa bouchon eleki. Alors soki bouchon eleki eke solution eza te. Lelo plan boy, lobby programme boy, lobby programme trajet, lobby programme tracking, lobby et là on voit ça mais ça ti. Yango na ina la sabino boy. Awa na to za awa bo mona awa. Ma tram maison le cas. Ma bus saison le cas. Vous voyez? Au bon niveau oyo, tram maison le cas. Et ça réservé uniquement la tram. Voilà, les a réservé uniquement ma tram. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ma taxi aussi et les gaga, ma voie à tram, tout comme ma bus et Goïgoleka. Donc, ils ont réservé uniquement le transport en commun. Et pas la mission, on a sa solution Moko. Ah, on a eu tout calculé. Ah. Raya tram moko oyo na rai wana 1m50 1m50 na katikati 1m40 ekoki kolekisa metre metre yango na uto calculer. Donc ndenge toza awa yango nazotia ayaki na metre na ngai awa kobanda na kauchu wana kuna batie na awa ekuse 1m70. Alors soki tote na katikati oyo par exemple par ici approché facilement. À 240 fois. Bruxelles et au côte à Namalou. La ville de Paris et au côte à Namaloukou. Nous avons Maloukou Kaka. Et au côte à Namaloukou. En tout cas, 75 fois. Ce qu'on va se poser ma question. Au ville de Monaco. Monaco et au côte à Namaloukou. 3974 fois. Moka mobimba ya Monaco. Mais Kinshasa c'est tellement monene. Kinshasa. Mais comment
bamboka oyo ereserve baespace oyo bozomona tikuna espace ya tram batransport en commun oyo boomona donc bokoremarke na kati awa mutuka mosu ekoleka te o moto akoleka te o wewa aoleka te bango nyonso tu baza na nzela na bango mpe batieli bango. Voici ce que je propose. naopesa mo baillustration moke bobanda na Sendwe na Triomphal esuka na 24 je crois boyeti na boulevard eza na ebanda na kote ya Bokasa kuna kote ya Ndolo bosepare na katikati au lieu kezala 3 bandes côté oyo 4 bandes côté oyo 3 bandes côté oyo 4 bandes côté oyo bosupprime babande ya kati bolongola baséparateur wana bocréer bavoie rapide réservé uniquement, je dis bien uniquement, na transport en commun. Uniquement. Donc, voie souka oyo bo supprimer yango, voie oyo mususu kote oyo bo supprimer yango, et na kati wana bo sali ba voie rapide. Jean-Pierre Bemba, ça nécessite pas de foutre un mbongo ya ba étude. Ils ont la claire. Comme la première iti collègue aéroport tina maluku nous allons voir rapide na kati wana oye collègue wana kaka ba bus ba transport en commun c'est tout donc c'est la tramway wana maintenant ba moto na boulevard na biso boko créer pe ba moto na ba ceinture wana ba petit boulevard par exemple qu'on réduire nombre ya nini ya petit boulevard wana boko ko réduire yango bo créer voie spéciale uniquement pour na ba wewa et ba voie itikali wana eza ba voie oyo ba voiture en commun ba voiture ya bateau et koyi kotambola mais vous ne pouvez pas créer ba bouchon ya modèle wana et le 8e année bozo zela ba étude ici là mais titango bokende ba étude ko sila te donc c'est incroyable comment on a que boza na bateau mayele mais bali osa elo côté ba espace union surtout ya minene boteki teki okona ba ville okona ba Rotterdam ba ville à Mickey mais ba ville wana batika ba espace ya minene parce que va prévoir un transport en commun et désengorger ville ba gamo les lekawa ce n'est pas sorcier au coquille ko sala yango mais pourquoi bo sala yango tout. C'est ça et là qu'on a qui na yebisabino donc na boulevard on créer même na boulevard à 30 juin à partir de la gare centrale bon vous créer ma voie rapide vous n'êtes pas obligé d'aller à côté vous supprimez les 2 voies où eza na kati vous supprimez yango ma voie wana eza réservé uniquement na ba bus na ba transport en commun. Pourquoi ça là c'est pas sorcier? La boulevard les a minés. Mais sur les a minés, pourquoi ça va bouchon toujours? Parce que tout va se respecter l'autre côté. Ma moto se compte partout, ma bus se compte partout, ma transport se compte partout. Ça ne respecte rien. Ça ne respecte rien. Donc ici, Nazala dit vraiment obligé là que ma voie rapide, il y a ma bus, il faut me créer un mot. Et la piste à boulevard, la piste Sendwe na kati, la piste il y a
triomphale et quand on a triomphale na 24 et yeti et koti même na 24 wana boko supprimer voix moko ya Mupanzi bo supprimer voix ya Mupanzi moko côté on peut supprimer voix ya Mupanzi moko et ça réservé uniquement la bus. Il faut éduquer ce peuple. Il faut vraiment une police disciplinaire dans Mboka wana que même ils sont des bouchons même ils sont des bouchons nous avons les canavois réservé la bus de transport en commun à Zati. Et ça, vous pouvez le faire. Donc voilà. Donc on va expliquer bien le Kowana, Maluka Boye. Total là. Vous avez là, oh. Donc ça tellement moulé. Té, donc il y a mon pied makasi. Mais batika ba espace ya minene. Oh, bato bako respirer. Oh, bato bako ya ovanda. Oh, bato bako zali tu ba parc. Vous ne pouvez pas vendre l'espace signaux surtout pour les batol, vos autres station, magasin, immeuble, nini, moi qui respirer. Parce que l'espace où vous avez réservé, un jour l'État a Koya pour ça la moussala. Voilà ma dégonangaï. La une question dans le sur le mais ici, comme je vous ai dit, il y a bien awa. Les abris bris, abris tram, Bogo Salango, boulevard du 30 juin, boulevard Lumumba, et ça tellement d'espace, et ça wana la boulevard wana, qui est Bogo exploiter encore dans la bureau d'études. Vous pouvez exploiter ça, mais vous ne voulez pas exploiter ça par fainéantisme intellectuel, par colis à Mbongo. Il y a un projet à Mbokawana. Voilà. Donc, ceux qui vont exploiter dans la catégorie de la boulevard, ils vont tirer ma voie et ils vont faire l'espace, ils bus, ils vont faire yango, les bateaux vont quitter, les gens vont commencer à traverser. Vous pouvez faire le col là-bas. Va traverser au Batiawana, va passer, le col à un moko, Mutamati, à Kiti, dans Libanda, à Kei. Mutamati, Koto, à Kiti, dans Libanda, à Kei. Et beaucoup de monde qui est bouchon et de tout. Voilà, bouchon de ça, la place, bango va le battre. Ma ville, tu as la métro, tu as la tram, tu as la bus, tu as la train. Dans ma ville, à Mukeboye, nous avons plus de 20 millions d'habitants. Rien n'est prévu. Car ma solo, ma kelele, gauche-droite, jusqu'à Cabo, bouger un peu pour le pays où on a respirer. Merci à tous, c'était Cordon Eti. Après c'est Milomboto. Merci. Bruxelles. Mbote bandeko na ngai Cordon Eti. Nazo l'accent ba erreur bike o ba osala banzela na Congo ezo déranger makasi. Daniel Bumba landanga biena ba ministre na yo infrastructure. Nzela ezaka ya kobanda awa te. Na chaussée oyo ti osuki awa otie béton pona yo lobi bozotonga bosa buzoba soki botali boye ebongo awa botiki trottoir oyo trottoir oyo bosa yango te poye bosala trottoir comme ça soki bosali trottoir eza important que ma salité et vous allez avoir parce que nous allons bandi chaussée et ça va na trottoir na balabala nyo surtout ya monde bosali nzela bozoni ya mbongo ebele sur facturation bosala ba bêtise oke batu lobi bazonga lisusu kosala yango peuple congolais comment vous bosala balabala bosali ka bo bétonner na kati et bosali trottoir bon oyo ozomona awa bakanivo apolele awa na mboka ezalaka esu te omoni parti oyo kobanda awa na awa oyo nde kanivo eza souterrain batie panti moko ya 5% awa ozomona elandanga koto donc mbula nyonso ezobeta awa mai fe kita elanda pante
soki elandi patiti awa omoni awa mai tu ezoya ekota awa ka niveau eza na se na oloba ngo mbala boni na kote oyo na kote wana yango oyo omoni yango omoni maksa eza bien awa na kati bomoni ka niveau eza na se pourquoi baka niveau eza na se mpona salubrité mpona bagagner espace bazipaka niveau bachambre oyo babanga yango les aquadrat yango wana mai ezokota na kati ezalaka nettoye meme mai ezolanda bakaniveau oyo batonga na se ça c'est baerreur wakati boosala bootika bakaniveau polele bozosala batotoire te sikoyo bapieton baza obligé olie baleka na trottoir moye baleka te bapieton bazoya sikoyo awa ekomi danger mpona bamituka oyo ezoya donc bazosaute caniveau parce que caniveau tout eza polele bazotambola na kati oyo buzoba nini oyo donc bozipa bacaniveau botia bachambre likolo baenquadre memaka mai ekendeke bokoganye en terme ya propreté parce que toza na culture wana te e bosala bacaniveau en sorte batrottoir en sorte ke bato batambola na trottoir mpona korégler problème ya kobomaka bato batutaki mutu trottoir e oyo omoni oyo bagarde fou oyo bagarde yango ke mutuka ekoki kozwa accident te ekoki kokota boye te ekosuka awa na libende oyo faites les choses bien maintenant batrottoir na biso na Congo eza obligé te ke bato babimisaka batable na bango ya koteka wana bato fo bateka na kati ya lupango soki moto alingi asala butiki na ye kabini na ye oyo mama azolama mikate oyo aosala nini akobimisa yango na trottoir te trottoir eza ya leta ifo abimisa yango atia yango na kati ya lupango na ye ça c'est et deuxièmement oyo boomona oyo eza parking parking yango donc nazocalcule parking oyo ozomona donc 2 mètres parking oyo eza 2 mètres koma bokosala banzela prévoir baparking te bamituka etelema wapi bato ya quartier wana soki baye mituka ekotelema wapi e nazomona système moko ya buzoba na Congo soki botiki bacaniveau polele botie babordure elandi libanda ya caniveau botie babordure or tout ça wana ekozala baespace oyo bokoki koganye comment vous faites ça nga nazocomprendre te donc il faut boprévoir baparking que bosali nzela normal bosali trottoir normal bozipi bacaniveau boprévoir mpe aussi baparking donc place oyo bino botikaka polele wana oyo botikaka yango polele bokoki kozipa yango e bokoki koprévoir baparking là-dessus parce que motu soki aye na mutuka na ye aza obligé agare yango libanda ya caniveau bozotika ofele na babordure na bino ya buzoba wana ya ba 1 mètre nayebi te servaka en quoi parce que babordure wana ekobloke voiture te soki voiture elingi ekota na kati ya caniveau eservaka nini et depuis des années bozosalaka babétise wana bamemi nzela ya buzoba vous continuez à le faire bakoexplike bino soki boyebi te boye boyoka te soki boprévoir parking awa mutuka ekoya soki caniveau eza polele te mutuka ekokota egare nango voiture eparke awa et après parking wana bomatisi bordure oza babordure ya ba 1 mètre oyo babordure eza babordure ya ba 1 mètre bomatisi yango botiki peut-être eza combien allez oyo eza 12 de vie botiki yango 12 de vie comme ça parce que mutuka ntango ekoya eyeba limite nango ya côté oyo ça c'est de bon mais
Juste après Yango, il faut bon ça là aussi trottoir de l'autre côté. Bon, oh, ça va trottoir il y a minene, hein, mais bah trottoir bon ça là il y a minene et ezali, ou bien ya mike et bandi la bordure awa 2,50 m. Trottoir à 2,50 m. Donc vous verrez que le saline là il y a bien pendant longtemps éventu. Awa bon tu as asphalte, il y a 5 cm parce que les gens là trottoir la poids ya mutu et vous pouvez supporter. À partir il y a awa. Il y a awa. La parking dans la mituka pour réserver yango. Tiko bima awa tikuna bon vous à partir il y a 20 cm désenrobé. Je dis à partir parce que coup de vous supporter ma poids ya mituka. De votre au sala la voiture, c'est bon yébité. Ma conseil yango tozo pesa bino au sala. Pour ça qu'on réservait même pas ma place solo, ma bus de l'hôtel, les abris bus par exemple. Ma parking y'a mis tout pour la transport sur les yeux. Nous tout le transport dans l'hôtel, la tête. Parce que moi, 4 ça dépend pour tout le temps à Polélé. Et vous tu vas border la bino à 1 mètre à Bousso Bawana. C'est mon kangi yango. Vous tout le transport sur les yeux et côté. Et comme awa et quitter si moutou. Bato bakiti. Bako bakomata, bamati. Et bini ekei. Mais moyen ya kokota ti etika bato parce que boche banini. Oh ça important yango to katsa kuto. On sur sa vidéo a. Soki bo sali trottoir te. Bo sali trottoir te. Salité ça na trottoir zéro. Et ça na trottoir makambo nyonso tout, ma bouteille en plastique. Ma nini te ça na trottoir. Bon voilà ceux qui m'ont payé. Ceux qui m'ont layé. Ils ont même mango nyonso tout. Ils ont en place béton na bino go saliwana. Mais du coup, vous avez plus de 50 cm. Parce que vous comprenez, c'est l'eau. Et tu as non. Et ça va c'est l'eau, ils ont eu un arbre, ma bien tout. Ils ont un compte à arbre. Et vous comprenez, là-bas, les arrêtés. Et vous les marquerez encore. Quand vous mettez tous les cas, ils ont Kabola, c'est le Moussou. Ils ont la Katikati A. Et côté qu'on appelle pareil. Donc vous perdez presque 1,20 m la balabala par marque à Moussala Moussala. Et je ne pense pas que balabala a manqué le rôle à Olo. Pour Bandawana Tiwana, c'est presque dans les 900 mètres de la Omonango. Et gros, ça a 3 mois, 4 mois. Un bon détachement à opposer bordure, il y a 1 mètre, à opposer 200 par jour. Voilà, détachement, il y a bien. Parce que tout le là, selon le détachement. Bonjour chef. Bonjour mon ami. Bonjour. Donc vraiment, il faut le faire. Un bon détachement à opposer. Donc, là, il y a 1 km. Détachement, il y a bien des parts et d'autres. Dans 10 jours, on va opposer ma bordure. Et puis, on va faire l'assainissement, tout ce qui est posé, le quadrat, le caniveau, tout. Donc, là, 1 km, tout autour, en tout cas, selon Gaï, il y a 2 mois, 3 mois ici. Ça, c'est vraiment ça, c'est dommage. Parce que vous politisez même Salawana, bateau va y bien noter ma politique, vous continuez à avoir Misala, on va y éviter. Et le pays continue à perdre tout. Voilà. Dans le bateau, cordon rouge. Awa, tout ça, il y a mon magasin, bota l'espace. Bapekisi ba moto ekotara etele magala kitamo magasin na rond-point A. Donc mituka na mituka solo tali ba moto ezokoma lisusu te. Bomoni parce que bota place ba moto ezosukela. Non. Ba moto ezosukela wana place wana na zone. Boyende ezalaka. C'est ça qu'on appelle qu'au restaurant autorité de l'État.